ingeta, 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 la famille, ingeta, 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 bokota, 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 bokota. Bokota makambo awa eke somo, makambo awa eza ya koinda, makambo awa eza ya kobeba, makamba awa makambo ezo kende nango mabe, 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 na ndenge moko ya mabe penza mingi makasi bandeko nanga. Grande est ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut, chers Bouchou, salut, chers abonnés, salut, chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga ka ndenge na yebisaka bino soki ya koloba ezali tokoya, soki ya koloba ezali te, moyen ya koya ezate pe tokotikala na biso koya te. Toyaka toujours et encore soki tomoni ke awa eza ya koinda, awa eza ya kobeba, awa eza ya mbutu mbutu yango bomona kabiso na lombango ataku tokolala tolala kate tozoloba kaka ifoto kende, ifoto kende, ifoto kende, ezalaka toujours bongo na système moko ya bongo na ndenge moko ya mabe. Bandeko nanga lelo awa toye na makambo ya domezi. Bandeko nanga comédienne na biso Domaze ebele ya batu biso nyonso tomonaki awa libala na ye esalamaki libala ya somo, libala moko ya kafu kafu, libala o balobaka penza libala mutu nyonso abeti penza maboko ke Domaze ye wana abali, Domaze ye wana abali. Tomonaki kutu bandeko na biso ya SB tala bakado bapesa ye, tomonaki ba exil pechanga bazalaki kuna, donc ezalaki mama na feti o tolobaka feti lelo oyo pasi pe mawa, pasi ya mukete mais plutôt pasi ya munene ke pasa bandeko nanga libala kopanzana bitumba eke ezongi na ndenge moko ya somo. Avana ya kokota na mozindo ya situation wana bandeko nanga, avana ya koloba o nyonso ekosengela na ya koloba lelo ekozala malamu et encore malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse, chaîne moko ya ba information somo, na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka que à chaque fois que Étoile Lune Inès TV a obandotia ka ba vidéo ya sika boko zala directement informé. La famille Tobete la Rabino toujours c'était que non vous informer c'est notre devoir. Oui bien sûr ils ont toujours devoir nabino nabiso plutôt bino pe de l'autre côté bolanda rabiso bo partager la rabiso ba vidéo et ko sala biso malamu. Domaze bande konanga eza ya kobeba comédienne nabiso ya kitoko makambo nini oyo zobi mande konanga ya mwasi. Bambote nanga na ye moko linda bukulu ya balinda, bambote na madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na mama Lisimpito, bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga, na besi bambote na Franesse NM, Francielle NM et pourquoi pas tonton Amos Kazadi, sans oublier madame Nazo Kazadi. Voilà. Bandeko nanga Domaze makambo oya sali eza ya kobeba. Année à Sika, solo ya Sika, agrandissement des troisième jambe, qui m'opa et salaka, bébé zamukier, maman zozo sepe la tête en betu, na gafke, la bébé feti, zongi, maman, on a pas problème, ya mabota, mio, fibo, tranquille, règle abondant, ménopause, attaque, comina, 65 maman, ota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana, lobakate, boulou makasi, topé la kate, sali na solution, kafke, ona loposo, sikalisi mate, vergete, mengi douta, ta 5 jours ya pamba, hôtel, lokola la uniforme, sali na gamme complète, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, sengo ezali, mama
Maman Lili ofilisa tolo pesima sans opération la biso na lomba maman yo yo tungisa mamina na la yemo interne topé externe yo ka des jours ya bamba moni changement ya solo et bongo na bokono ya diabète AVC tension obésité cancer colon solution perte de poids naturellement au coco ta salle d'effort la crise ya comprimé injection na cancer au zongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel et salami na plan industriel allemand et Angleterre na cancer au concepela. La santé n'a pas de prix. La famille, quand ndenge toyeb sarabino, batela santé na yo. Soki oko batela santé na yo te, mutu moko te akotikala ko batela santé na yo te. Yango eza toujours ya mutuya, eza toujours ya malamu en tant que mutu koyebaka ndenge nini ya ko batela ka surtout santé na yo. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu bande kunanga abari njema. Gafker aye na ba solution ya makasi Gafker aye penza na ba solution ya kitoko concernant makambo ya mabota. Toyebi ke ebele ya ba couple lelo bakabwani, ebele ya ba couple lelo ba panzani. Pourquoi? Parce que moi si azokoka kokumba zemite. Toyebi déjà surtout na ba famille na biso ya ba africain ezalaka pasi pe mawa soki batumi bale babalani eke na couple wana mabota ezate mingi batalela kaka mwasi oh kutu mwasi na yo azobota kate oh kutu emataki ekitaki. Toyebi ke la plupart des gens babosa na kake kobota ezalaka kaka makambo ya mwasi te. Kobota esengaka batu nyonso mibale na mwasi na mobali bango nyonso makambo ya kobota etalaka bango. Mais na kibiso babantu ezalaka kaka kobota soki mabota eza na ndaka libala te ekomi makambo o mwasi nde aza mwasi ya mabota te ezalaka toujours bongo. Yango bomoni Gafker aye na ba solution ya makasi concernant makambo ya mabota bandeko nanga. Gafker aye na ba solution pe ba option ya kosakana te. Donc pona bandeko na biso nyonso oyo baza na besoin ya mabota bobenga numéro ya Gafker na lombango bandeko nanga. Bino pe bobota, bino pe bosimba bana na ndenge moko ya kitoko na ndenge moko ya malamu. Voilà. Bandeko nanga lelo toye na makambo ya domaze. Na bandi ebela batu toyebi comédienne na biso na kombo ya domaze. Ebela batu babandaki kosepela na ye ndenge abandaki ko jouer. Toyaki ko vanda biso nyonso. Tomonaki awa déjà une année passée tokende 2 ans. Tomonaki libala na ye. Libala ezalaki libala moko ya kafu. Bomoni ba mabala o balobaka penza libala yango wana. Tomonaki biso nyonso ba cadeau o batu bapesa ye. Tomona biso nyonso eza kutunga na lobaka eza na makambo mosusu oui bakoki ko expliquer biso eza pe na makambo mosusu toza na besoin explication te parce que biso nyonso tomonaki libala ya domaze wana biso nyonso ba comédien. Tomonaki libala wana tomonaki biloko penza bapesaki ye. Tomonaki pe réussite ya libala ngo batu nyonso babetela yango penza lisolo batu nyonso basolola balobi wow o penza nde mama na libala. Batu ebele kande boyebi tomona batu basalela yango ba analyse batu basala matakita. Lelo o toye kovanda ka boye piau o libala ya domaze esili. Libala na ye ekufi ndenge nini? Asalaki nini pour que libala na ye ekufa? La famille boyo kasiko makambo. Tango mobala abalaki comédienne na biso. Tango déjà bazalaki na ki chéri. Mwasi azalaki ka likolo. Likolo na cadre nini mwasi kolinga nzoto na ndenge moko ya somo. Mwasi aye kolinga nzoto. Sikoyo mobala bande o mituna yango mwasi azolungaka nzoto boye eza nini? Mwasi kolinga nzoto jusqu'à ce que mobala aye ko conclure kaka ke non mwasi aza genre ya basi oyo bazalaka bango batondaka te parce que ndenge eza boye na se ya moyi eza na batu mosusu eza pe na mibali mosusu eza pe na basi mosusu Nzambe akela bango bongo. Moyen pe bo changer bango ezate, moyen pe bo sala autrement ezate. Donc soki obalani na mobali ya bongo to obalani na mwasi ya bongo tia yango na mutu na yoka keno ndenge za boye soit conséquence koya soit
tokosupportana ezalaka bongo. Alors ye na kote ya mobali amonaki kaka comme mwasi azotonda na ye te eza genre na ye moyen asala pe autrement eza te. En tant que mobali ye pe de son côté mekaka azobundaka je m'excuse azobundaka amela oyo mabe, amela banjinja mabe, amela gingembre mabe, amela oyo mabe ezosimbaka te, mwasi azotondaka te. Te jour mosusu aye kokanga mwasi na moninga mwasi kotuna boye nzoka mwasi azalaka lele. Bandeko nanga yango ba explication baye kopesa biso lelo oyo nde mobala lobi nzoko ozalaka na yo lele. Nga na bando kanisa kaka keno oza mutu moko ozalaka nde na posa nzoto oyo esilaka te. Nzoka yo eza nde kilele, nde problème, nde situation, nde circonstance, nde makambu na yo. Nde mobala lobi te nga tokovanda lisusu te. Malamu o continue na yo kilele na yo. Na oyeba te ba comédien na biso soki eza nini. Ba comédien na mike o bazo bala la plupart na bango bazo vanda na ndako mabala. Totikala koyoka te keno comédien kingandi ye wana abali ba oya mike génération ya 1990. Ba génération ya 1990 o ba obala. Tozo yoka ba makambo na bango te keno yango wana mutu kingandi abalaki yango wana tala makambo ekomi kokomela ye totikala koyoka ngo te. Mais bayaya na biso ya mikolo ekomi kaka akobala lobi kuna o libala ifo ekufa o mataki ekitaki tozaki awa na ba bijou la reine libala tina mama Olive Batu atie kobimisa mbongo pona bijou la reine kaka bala akota na ndako libala. Mais na libala wana ye pe akomaki ko dribbler mobali kote mosusu azobimaka na mobali kingandi lelo oyo bakie matanga ye wana na ba toilette akie kobima na mobali bakie fete ye wana bakangi ye kuna wana nyonso mobali avandi alobi te nakoki ko continuer lisusu na mwasi ya boye te. Na oyeba te bayaya na biso ya mikolo ya théâtre eza nini na bino. Makambo oyo ya comédien na biso oyo touti koyoka bandeko nanga soki version oyo bapesi biso eza ya solo ke ye aza lele azobimaka na baninga mosusu basi. Alors motuna nanga eza kaka pourquoi ondimaki kobala lelo oyo toomona balele mosusu bakomi na bango kobalana bazobalanaka na bango toyebi ke na Congo na biso bazondima ngo te. Mais bapeyi mosusu bakomi na bango kobalana malamu expliquer mobali na yo keno ndenge naza boye nazalaka nanga lele mobali amiyebela ayeba penza keno mwasi nanga aza boye. Soki ye mobala olinga yo ka bongo alobi ta soki oza lele tokozala l'essentiel nga naza nanga mobali mabe peut-être osala kindumba na mobali mosusu peut-être nde osala nga mabe. Toyebi ke eza na mibali mosusu o bandimaka buzoba basi na bango ka ndenge tomonaka pe basi mosusu bazotindaka mibali na bango bazala bapedula pona mbongo. Mibali babimaka na mindele pona mbongo tomonaka ngo bakongolese ebele baosala bakachi wana makasi tomona. Mais la yebisaka mobali to boya na yo libala soki omoni ke vie ya kozala lele nde eza vie moko eza ya bien pona yo malamu kasi otikala na yo kaka lele o continue na yo na kilele ke ondima kobala lobi kuna papa ya batu nde akomi ko souffrir. Talaka ba mbongo na ye nyonso oyo ebimaki mbongo oyo ifalaki aya kodotele yo basala fête bien ke kilelo oto yebi ke basi ebele surtout ba comédienne tellement que la plupart bazomona ka keno kotule komi na nzela na bango ebele bakomi na bango ko préférer basala nini batiaka pe ba mbongo na ba dot na bango. Mais pourquoi kondima kobala bo bebisaka mbongo malamu ovandi na yo okoti na yo na ndako libala te oza na yo epai na bino ke oya kokotisa mobala batu mwana batu ba dépense moko oyo yebi ke na ba dépense nyonso mbongo nde ezobimaka eza bien te eza bien te bandeko nanga na oyeba te makambo oyo eza makambo moko ezosala pasi penza na motema. Ezalaka bien te batu mibale soki babalani après un moment donné bango wana baye ko divorcer tolingaka toujours tomoni batu soki babalani ka ndenge tomonaki ndeko na biso mosusu ati akenda Amérique oya bando jouer na famille Libota zanani mwa kombo na ye échappé nga
ndeko na biso wana ye wana balaki ti lelo totikala koyoka problème te keno yango wana emataki yango wana ekitaki ya boye nde tozolingaka toza na mama de la paix ye wana abala mama de la paix aza na bana na ye mama de la paix oyo bokotikala komona te na bainterview te keno mama de la paix yango wana ayaki koloba pourquoi parce que azo respecte libala na ye mais babino mosusu omoni ke age déjà ici ekei mais zala na yo kaka na vérité place nyonso ozotambola soki oza lele olobi na yo kaka rema keno nga naza na nga lele moto akoboma yo aza te mpe bakotikala koboma na yo yo te soki olobi kaka keno oza na yo lele moto akoboma yo aza te oza mokolo oyebi makambo ozosala ke koya kotia papa ya bato tala kaka mobala bato atika basi combien oyo atikala kobala te andimi koya kobala yo koya kohonore yo mais quand même babilo mosusu soki ce sont des histoires spirituelles ka ndango boza na bafiancai wana yebisa mobali boluka prière basambela pasteur ya makasi asambelaka mpona bino ezosalaka pasi na soni yango bomonaka mingi bafingaka bandeko na biso ya bacomédien ke bacomédienne ya mboka na biso baza bandoki eza babiloko oyo nde ezofingisaka bacomédienne na biso eza babiloko oyo nde lelo oyo ekomi kofingisa bacomédienne na biso eza babiloko babiloko mosusu bandeko na nga ifo tolobaka ifo penza tolobaka babiloko oyo nde ekomi kofingisa penza makasi bacomédienne na biso bakomi kofinga bango ke baza na bango bandoki bamosusu baofinga oyo baza na bango bandumba pourquoi mpona bamakambo ya bongo bamakambo moko ya minene baka moko oyo nabengaka nga moko baka moko difficile oyo bozorendre na bavi na bino oli borendre bavi na bino simple ezala simple penza borendraka bavi na bino vraiment très difficile non yeba te ezosalaka pasi bayebisaka biso ne juge point afin que vous ne soyez pas jugé bandeko na nga a na ojuge na nga mutu te me na osalaka analyse nazoloba kaka mpona bandeko mosusu oyo balandaka mpe biso oyebi ke oza na yo lele oyebi ke ndenge oza boye oza na yo pedula malamu yebisa mutu oyo bozobimaka na ye malamu betela ye lisolo keno ndenge eza boye tina ndenge omonaka nga boye nazalaka boye soki aza na bolingo ya kobala yo soki aza na bolingo ya kolinga yo gloire au Seigneur alinga yo mais soki bolingo eza te malamu mutu na mutu akende na nzela na ye malamu mutu na mutu asala vie na ye ke mutu lelo aya kolinga yo lobi kuna après lobi kuna ezala problème ezala keno emataki ekitaki o ezala keno yango wana asalaki boye eza ka pasi babilo mosusu ifo tolobaka bozoyokisa biso soni ya makasi na mboka na biso soni penza yango bomonaka bato mingi bafingaka toujours bacomédien bandoki bacomédien bandumba bacomédien bamataki bacomédien bakitaki bomifingisa bino moko sans ke boyeba bochange bizaleli na bino bochange bacomportement na bino ekozala toujours malamu mingi.